Makambo ya somo nzambe na ngai, makambo ya monene boye Yesu Kristo. Makambo ya kobanga. Penyele azalaka mwasi kitoko. Kotala penza penyele. Azalaka penza mwasi kitoko, Mwasi moko ya taille, mwasi ya forme. Soki atelemi penza, bolobi wow, mama abotaki. Mwasi penza ya kitoko. Mwasi penza ya kitoko bandeko na ngai. Me makambo oyo tokomi komona la famille. Boyebi ke dans la vie, soki mutu makambo eleki, ezalaki makambo ya kitoko to makambo ya mabe, bandeko na nga, ebebisaka na elongi. Ebebisaka na appétit, ebebisaka na goût nyonso. Ata soki bato babandaki kosepela tellement na taille na yo makasi. Bamoni ke non, kote wana makambo penza eza ebele bandeko na ngai, ebele ya bato, omona na courage oyo bazalaki nango kala, na appétit oyo bazalaki nango kala la famille, ekozala lisusu te. Parce que nyonso babando na yo bamoni ka makambo. Nyonso babando na yo bamoni kaka problème, ezalaka bongo. Osala pasi penza na motema. Osala pasi bandeko na nga, komona makambo façon ezokende. Situation oyo ndenge ezosilaka nango te. Ba makambo ezobotama nango kaka du 1er au 30, du lundi au dimanche. Kimia ezate. Osala pasi la famille. Osala penza pasi pe mawa. Pasi vraiment na motema. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino penyel samba. Oto bengaka mu penya. Mu penya na biso bandeko na nga makambo eza somo. Makambo eye mabe la famille. Non, babilo mosusu foto lobaka. Babilo mosusu to regarder silence te. To regarder penza silence te. Eza babilo mosusu foto loba. Bandeko na nga nini ezoleka na vie ya penyel samba. Makambo nini oyo Étoile Inès TV lelo amemeli bino. Avant tokota na mwa mozindo penza ya makambo na biso, ekozala bien penza na ya kosensibiliser nanu batu nyonso. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango na ye kosensibiliser batu nyonso ya sika, na ba o nyonso ya kala, nanu basabona na chaîne na biso te, en tout cas na ye kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. La famille, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko na nga kande na lobaka ezalaka toujours bien soki bozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Inès TV, bozala penza ya kovanda. Bisika nyonso bozolandaka biso, bozwa penza bakiti na bino bovanda. Tango bozovandaka wana, botia mwa mai na bino pembeni, mwa jus na bino pembeni, mwa sucre na bino pembeni. Kote mosusu kandenge tosalaka, talela pe heure. Soki omoni keno eza nango tongo, na osenga na bino bokota na pete nyonso liaka petit déjeuner. Soki omoni keno eza nango midi, en tout cas na osenga na bolingo nyonso kota penza olia repas préféré na yo. Soki omoni keno eza nango pokwa. Étoile Inès TV osenga na bino kota olia soupe
mpe na yo. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe. Papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye na ba solution ya kafu. Bande konanga, yo penza omoni keno munene na yo ezokenda kaka. Omeki okoti ba salle de sport. Omeli oyo ba melaka. O melaka maya moto. O tiaka citron. O mataka kitaka. O monaka keno munene na yo ezokitaka nango te. Mosusu na musala baboyi osala te pona munene na yo ezo yakaka munene. La famille Gavker aye na solution wana ya kitoko bandeko nanga oyo ekozongisa yo kaka ndenge ozalaka ndenge ozalaki bandeko nangai. Donc okokonda ozongi penza na santé na yo ya kala na système moko ya kitoko. Gavker aye na ba solution makambo ebele. Ezala libungo salaka yo pasi, mukongo pasi, makolo pasi, mino pasi. Mosusu soki komi kotanga ka boye mutu ekomi kobeba nango. La famille solution ya lobiko na yo eza kaka na Gavker na système moko kaka ya tokos makasi. La famille tozonga tozonga na makambo ya Peniel Samba. Peniel Samba fut l'ex-femme de notre pasteur Michael Kalambai. Ebele abatu toyebi histoire. Toyebi makambo ndenge bandaki. Toyebi makambo ndenge ezokende la famille. La famille toya kosala nanu analyse. Nazana posa peza to solo la nanu makamboyo. Parce que na ndenge na omone lango ekomi kokende mabe. Boyebi soki mwasi azana bolingwa mobali. Mais toye kotala na kote mosusu. Mobali azana bolingo ya mwasi wana te. Esalaka basi ebele babeli liboma. Mwasi penza soki alingi mobali, surtout soki aza mobali o bazalaki na ye kala bakabwani, mobali ango akomi kosala vie na ye. Surtout soki mwasi nde mutu aboya mobali akomi na ye kosala vie na ye. Nzambe pe asungi vie ya mobali wana ekomi kokende nango liboso. Sikoyo la plupart a basi bazalaka toujours na posa azonga na vie ya mobali ango. Mais soki amoni ke non mobali aza na ye intéressé te, la plupart ya basi bandeko nanga bakoselaka mibali ba problème. La plupart a basi bandeko nanga biso basi nzambe pesa biso pouvoir ya makasi. Yango bomonaka ta mobali mosusu azalaki na bizaleli moko akabaka te. Tango akobala mwasi moko akabaka. Biso basi tozalaka na pouvoir wana ko influencer mobali.
omona pe mobali akomi kokaba. Mosusu mobali abandi okaba abali mwasi moko akabaka te tellement puissance o nzambe atia na kati ya mwasi omona pe mobali akomi na ye kokaba te. Ezalaka bongo siko biso basi puissance wana yango omonaka basi mosusu akoutilize puissance wana na nzela ya mabe soki akoseli mobali likambo mokili mobimbe kondimela ye ezalaka bongo. Bandeko nanga naoloba te keno ndeko na biso Penyel Nsamba azokosela Pasteur Mike Kalambai makambo naoloba bongo te mais naopesaka exemple en général ka ndenge makambo nyonso ekendaka. Ebele ya bato, je suis sûre et certaine tolandaki émission live moko ndeko na biso Penyel asalaki, c'était en 2023 na basuka, c'était au mois de novembre, entre novembre et septembre et octobre si je ne me trompe pas. Akotaki live na ye na live wana Penyel Nsamba ayaki kosenga bolimbisi, asengaki bolimbisi epai ya mama Miriam ya Majabu Talent CO mwasi ya papa Roy Bondo. Ayaki kosenga bolimbisi na balandi nyonso tu communauté congolaise nyonso. Asengaki bolimbisi epai ya bana na ye. Mutu asuka o penza asengaki bolimbisi c'était le pasteur Mike Kalambai. Asengaki penza bolimbisi. Alimbisa ye boye. Bon, tomonaki pasteur na biso pe akotaki asalaki pe ba interview kane batunaka ye. Bon, selon le pasteur, il peut ayaki ko répondre que non. Oui, je sais que ebele elobamaki na mariage wana que non nga nazaki mabe. Mais soki nga pe na kolinga kobimisa. Nga o na mona na mariage ezalaki pe ebele. Alors aboyaki na ko continuer koloba. Biso koto tokanisaki que non comme pasteur Mike Kalambai pe ayaki ko répondre. Penyel pe akozonga. Penyel azonga kiti. Jusqu'à ce que toye komona ba émission ya Penyel. Akomaki kosala ba émission mutu ali boso oyo invitaki na émission na ye c'était sa maman. A invitaki ye ba osolola makambo nzambe, ba osolola surtout comment ko éduquer bana. En tout cas, sujet wana esalaki nga bien. Même la façon oyo Penyel alataki en tout cas, elakisaki que non Penyel penza azui conscience na ye. Parce que ba raison ebele oyo penza Penyel ayaki nango sur les réseaux sociaux ezalaki que non abelaki dépression. Dépression wana yango ekomisaki ye biloba loba sur les réseaux sociaux azalaki lisusu na maîtrise ya makambute. Mais tango akendaki epai ya docteur baye ko checker balobi que non aza na dépression yango bapesaki ye kisi. Yango amelaka na ye kisi chaque jour. Bandeko nanga, tango toyeki komona Penyel na émission na mama na ye baosolola makambo ya nzambe, baotia makambo ya éducation pona bana. En tout cas, j'étais tellement contente. Na lobaki nga moko que non nzambe zwa lokumu parce que Penyel Nsamba aza penza mwasi kitoko. Mwasi oyo a mérité. To mwasi oyo biloko bongo ya kote ya kabatu nde esimbi ye. Et surtout, connaissant que Penyel Nsamba est la fille du pasteur, en tout cas, esalaki nga bien. Bandeko nanga, à ma grande surprise, makambo ya Jibe Mpiana tango ebimaki tovanda ka boye naya komona kaka TikTok yango wana eke zongi. Nani wana? Penyel akoteli mwana nsuka. Penyel akomi kosasa Jibe Mpiana. Bandeko nanga boyebi ke na kamwaki na mituna ke na lobi mwasi oyo auti kosenga babolimbisi awa. Mwasi oyo akomaki kosala ba émission ya bana nzambe, alati penza ba robe na ye comme une femme responsable. Baosala ba émission na mama na ye, bazo solola makambo ya nzambe, bazo solola sur l'éducation des enfants. Bandeko nanga, j'étais surpris.
En tout cas, na vanda qui na lobby, non, 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 ce n'est pas possible. Bon, bino moko boyebi kande makambo ekendaka kande makambo etambolaka. Et yaki kosala kino, na vanda ki nanga kimia. Et pourtant, il y avait même de ces gens, oh babenga kinga balobi, eh mama étoile no moni kuna penyel. Na makambo ajibe mpiana parce que nga pe na salaki émission wana. Penyel pe azongi na lobi, ah na moni, mais peut-être ezakaka makambo mwana nsuka comme batu ebele ezo sala bango pasi na motema, peut-être yepe epesi ekanda yango yepe aye ko sala nini pour répondre. Bandeko na ngai toye ko vanda. Makambo wana ye ko sila to mona kaka samedi la famille. Na ko vanda ka boye baye ko tindela biso ba photo combien Penyel Samba kendo sala matata bayaki ko kangae. Ba makambo wana tamboli bon. Biso tozalaki na biso na temps ya ko landela makambo wana pona ko ya ko sala émission te. Yango na salaki yango te. Bande konanga. To ya ko vanda ka boye to ye ko mona kana ba page ya Instagram. Ye wana abandi lisusu na pasteur Mike Kalambai. Asaboli pasteur Mike Kalambai na niveau moko pas possible. Ye moko azoloba keno ndenge zaboye pasteur Mike Kalambai alataki alliance en 2022. Alliance wala alataki ye pasteur Mike Kalambai azalaki na espoir que ye na Penyel Samba bakozongana. Et pourtant ye azata na tawana te ya kozongana na pasteur Mike Kalambai. Aye pe kokoma alobi que non ndenge zaboye d'ailleurs libala na ye eza prévu pour na mois de mai. Pasteur Mike Kalambai atika ye kimia. La famille. Somo. Tomoni ba message wana nyonso. Diku. Ye wana na émission ya Ken Piana. Bande konanga. Papa et maman na biso Penyel Samba. Lisusu akoti. Appel. Akomi ko sabola lisusu pasteur Mike Kalambai. Oh, pasteur Mike Kalambai azalaki na mwasi na ye, Penyel azalaki deuxième femme na ye. Kutu mwasi ya liboso ya pasteur Mike Kalambai azweki na ndaku ya mwasi yango. Selon ba explication ya Penyel bandeko nanga, ba audio wana nyonso naza nango na téléphone, na salaki émission moko, c'était le dimanche soir, on na salaki émission La Famille. Soki bokoti ka na chaîne nanga bomona émission wana. Alobi ke non, pasteur Mike Kalambai azalaki na mwasi mosusu. Donc Penyel Samba azalaki nde deuxième femme yango amonaki ke libala wana elingaki esimba te. Yango abomaki na ye libala wana. La famille to solola nanu ba propos o nyonso. Mais soki totali bien tozonga nanu sima tozala batu. Mutu nyonso na bolimbisi oyo Penyel Samba sengaki. Na makanisi na ye ezalaki keno bazongana na pasteur Mike Kalambai. Mutu nyonso amonaki yango. Ye Penyel tina ba concert ya pasteur Mike Kalambai Penyel abandaki kokende. Penyel avant que pasteur Mike Kalambai avanda penza na kin na biso parce que ezalaki na tamoko pasteur na biso Mike Kalambai azalaki kaka ba voyage kilikili. Tango ka pasteur na biso aye ko vandisa masolo na kin, majabu pe ye ko ya. Bino moko bomonaki. Penyel Samba azalaki ka muke ye wana kin. Et pourtant na tan wana kutu bana bazalaki na maboko ya pasteur Mike Kalambai ti. Bana bazalaki epai na bango, epai ya ba Penyel. Mais Penyel azalaki ka muke efa kitakini, muke efa kitakini. Mais lelo Penyel ya koloba keno pasteur Mike Kalambai azalaki na posa bazongana. Bande konanga, est-ce que bondimi makambo wana? Na okote la pasteur Mike Kalambai te. Mais bablo mosusu Penyel azo exagérer. Ata ba baby saka réputation ya mutu. Ata balingaka ko sabola to ko sambwisa mutu. Mosusu zala pe mutu. S'il te plaît maman. Nase ya moi, soki na kosi ba papa bolandaka Etoile Ines TV en tout cas, bosala ngo kana ba commentaire. Nase ya moi oyo, eza na biloko mibale.
oyo mibali akoki ata koboma yo. Premièrement ezalaka mwasi, deuxièmement ezalaka mbongo. Na acte o Peniel asala bandeko nanga ti lelo Peniel ayembaka pasteur Mike Kalambai Kindumba. Est-ce que tosi tomona vidéo ya pasteur Mike Kalambai à part ba montage ya Zawadi? Ba montage wana toyebi ki ezalaki ka Zawadi ye moko te. Ezalaki na ba Peniel bazalaki na kati, ezalaki na batu mosusu basala nzambe bazalaki na kati. Est-ce que bosi bomona vidéo ya pasteur Mike Kalambai? Tomona yango te, mais tomona ba vidéo ya Peniel. Ti lelo oyo ba vidéo ya Peniel ezalaka toujours. Azalaki ka mata kitana ba Denis Lesi. Bandeko nanga ya kolobeza ebele. Ezana ba makambo susu, mosusu ezopesa kanda. Peniel atika kombo ya pasteur Mike Kalambai parce que toyebi toza basi tomiyebi toyebani. Peniel Samba oyo azoluka eza ye na pasteur Mike Kalambai bazongana. Donc azo meka penza tolobaka par force by fire by force. Yango azoluka. Comme amoni ke non, pasteur Mike Kalambai aza na ye intéressé à kozongana na ye te. Yango sikoyo objectif na ye to ba plan na ye ekomi ke non asambwisa pasteur Mike Kalambai. Yango pe ko simba te mama. Soki moni makambo mosusu yo simba te tika yango yaya. Tika yango. Yango bomonaki abandaki na makambo ya Nzambe, croyant comme na sengi bolimbisi, batu balimbisinga na kota na makambo ya Nzambe, peut-être pasteur Mike Kalambai akoki ko changer makanisi to zongana. Mais eko kuta na kote ya pasteur Mike Kalambai, c'est fini asi ya sanzi. Omone biloko soki osoli o sanzi yango. C'est fini. À ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.